Bonsoir, bonsoir, bana mama, bande konanga sur la communauté, bino batu rozwali baku ya kolanda la personnalité TV, ya bino ye yo mama Doris Lema, la personnalité mfumu na gaz, na ye peto partager likambo ya page sur biso na kati ya communauté, en tout cas biso nyonso toza touché na likambo yo, yango nga pe na fandaki en tout cas na mekai ko résister, nazo tala baninga, nazo ko taper ba live, mais tant on a moni quelque part naza choqué, ya on a été kabola 3 points on a libino lelo. En tout cas na ye juste ko partager na minoka 3 points na rozala vraiment moulaité. Na rozala vraiment moulaité, je pense que so na koloba na ko 20 minutes à 30 minutes na stopper audio na nga on a sali libino bande ko na ya communauté. En tout cas premier point na kolobeleza to solo be na arrivé à la brine na bi ke bate belé balobela ki yango. Batebele balobeli yango mais ngana kolobela yango kaka mokuse po tokota soki tolongi na arrivé tokomi na place oyo bazokondane bato bakondane ndeko na biso Jani Fai nde sikoyo na oya tosola na bango après na suki na place oyo bazokondane famille mpo na mbongo ya matanga bandeko oyo nyonso bokolandanga donc analyse oyo nga nasali selo ngai nasali analyse oyo bandeko na nga ba chroniqueuse o ya sentiment ba chronifuati o balataka sentiment lelo aza alati poso ya meme lo balati poso ya nkoi na bengi no zo bakiti bo fanda omoni likambo to solo bela lelo eza perte mobimba ya mutu akufi oyo libota na ye tout comme ba camarade na ye tout comme bandeko o ba fanatique na ye ba komonaka ye lisusu te tosolo ba lisolo ya lipanangu bate biso ba congolais tokoma ko so lisolo nyonso tokomisa ngo lokola blague oso solo ebike likambo yo quand même ba ningano ba fai na bandako bazo nga ba porter quelque chose bazwa quelque conseil na makambo mais tant yo zo solo akati ya live na yo bien YouTube na yo nde to sala ba YouTube lelo oso solo comme si oso zo likambo wana neti à la légère tokolo babongo ngana bandina no premièrement na bandina on a arrivé à la brine. En tout cas, lelo, nandenge penta la vérité, mouta ko encourager la brine à zate. Pour ceux qui ko encourager les cambo il la communauté na biso, alors na habité ceux qui ko encourager batunion surtout. Donc ma bé to rebaska ma bé et so utali susute, to wana mona ma bé place ya malamu et comme ma bé place ma bé et comme malamu. Il faut te ba ko ça la distinction ya ma bé na malamu. O eza mabe to lobela ngo mabe o eza malamu to lobela ngo malamu tout ça ba caméra été ko changer poso o lati ya même après lati encore non ce n'est pas bien la brine arrivée ne to yebi sonyo soke muta bengisa la brine po ya koma ti na Paris eza lycée Mwangela champion o to moni pe na ba chaîne nyonso ba sali émission à longoli à partir à Kinshasa Turquie Grèce tindera comme na France. Pona makambo lycée Mwangela pardon to retoucher pena minkuna te to sito yoki yango ndeko na biso saki musala na ye vérité sito yebi to wana posa ya ko traîner wana te po to yebi ke batu pe basala musala na ko bengisa pe basi bakima bazana bango mais comportement déjà oyo ndeko na biso ya mwasi afishaki kolongwa na mbongo ya mutu ko bebisa mbongo ya mutu to yebi ba voyage ndenge za passe na bato ba bengisa bato mutu na bengisi mutu te na kati ya Europe ou bien partout Asie ou partout na poto o ya yebi passe nango te akoyeba te comment mutu na mona passe pona obimisa mbongo comment ba bimisa mbongo pona bengisa mutu na Europe mais côté na to enterrer to jusqu'au histoire à la brine na nzela na yaki akomi Paris. La brine déjà a une mauvaise femme. Pour kolongwana la brine, ya mbongo ya mutu ko na Paris, alakisaki déjà comportement na ye. Alakisaki déjà qui est la brine. Et puis tant a commis a changé destination, a changé pardon destination de tokolo babongo, a commis na Paris a moni ke fallait sukawana, il fallait skoyo akende kolingana na Jani Fai. To boite to komi sko place o bolingo na bango e bandi basali ya mona Jani Fai basali ya mona wana Jani Fai na kati ya bolingo na bango e bimisi lokola bana misatu nazonga moke sima comportement ya la brine tolobi po ya papa na biso pe Jani Fai moke na ko bango mwa moke balobi ke balobaka mabe ya mowoyi te nga pe na ya pona juger ndeko na biso te Jani Fai mais na ye ka na lobake ba kondanaka te mais soki tokoloba frère parcours ya ndeko na biso Jani
ezalaki mpe mwa parcours ya mabe nayebi ke kigenese ezalaki na kati makambo ebele na kati me parcours na ye mpe ezalaki mwa mbilinga mpe aboti mpe na basi ebele atiki mpe bana mwa ebele toyebi ke atiki mwa bana ebele so tozwi na oyo baza na France toyebi te tozo ba 9 bamosusu baloba 11 en tout cas nga naza na précision ya kopesa bino te mpo tozoyoka kaka na ndeka bandeko na biso bazosala émission donc parcours ya ndeko na biso mpe ezalaki mwa mabe me ntango ndeko na biso akomi na Paris mwasi moko akimaki mondeko moko boye akutani na bolingo bakomisi bolingo bazalaki nango bakomisi yango makasi na kati ya France bakomi kofanda ensemble bakomi kobota bana biso nso toyebi dans la vie soko komi kovivre na motu 8 ans 5 ans na ndako moko même ata na Congo 10 ans na ndako moko toconsidérera yango kaka komi libala à moins ke toyebi ke bapapier esalami te bake na mérite bake na communauté nde tolobaka bake kobana mariage na bango na église te wana toyebi mais quand même lokola bafandaki ndako moko koma ja libala eza lokola ndeko mobali apesi motema ne na ndeko mwasi ndeko mwasi pe fala pesa motema ne na ndeko mobali siko na komi place balobi love balobi amour na komi siko wana bandeko nanga na yeli bino bandeko bozo condamner papa na biso Jani bandeko ba eko condamner Jani Fay na yeli bino pona sola na bino est-ce que boyebi qu'est-ce qui est l'amour boyebi qu'est-ce qui est l'amour boyebi yango Bon, peut s'en définition amour. Peut-être que c'est comprendre tes places ou amour, c'est quoi? Mouto a une définition amour, à quoi peut s'en définition amour? Ba maman ba papa bozo kota na ba internet. Ba maman ba papa bozo ya ko interpréter na ndenge na bino. Ba maman ba papa bozo ko sala ba analyse na ndenge na bino. Nazo supplier bino. Amour est bomaka. Bokomisa ndeko te bokomisa lokola boni bobake ne kuluzu bokomisa lokola mwa zoba mwa kizengi moke pourquoi salaki bongo asalaki zoba soki simbi te tika topesa conseil mais faut yeba ke amour ezeloko mususu esa te mutu nyonso kopesa conseil akoyoka yoke mbala moko ayoki conseil mususu pe motema ne ya bolingo mususu bakufa pona boyebi mususu soka alingi ndeko alingi mutu alingi penza ya solo siko po alachata bosole ba conseil soka sakenda to condamner bat na bolingo te bandeko bolingo mususu eza balingana ki ba eko peso conseil babitika otiki pe sur les champs otiki mbala moko mususu pe atika ka malembe mususu pe de balbaka je m'en fous il s'en fout elle s'en fout donc ninga sana so mobile bebani ndenge ba mususu bazalaka na tie mususu okay na tie mususu mais ba mususu bazana okay ya tie mususu te ba maman te comprendre place bolingo ezali toko kondana ka bandeko te o bazo kufa pona bolingo to fandi wana po buzoba na ye moi ça sali boy boyebi pete côté mususu ndeko mwasi ba mususu balbike ataki moi quelque chose to yebi pete so kezali pe ba esprit ya famille to yebi pete so makamu nini ndeko na biso yela kai to yebi pete comment ndeko ça ko tomba amoureux ya mutu boy to ko condamner te bandeko batu bakufa pona bolingo motema ezeloko moko eza fragile motema ezaka fragile soki esi etutani kaka mwa moke maladi ekoti mbala moko maladi ebimaka lisusu te bandeko totika kokondane bandeko na biso bazokufa mpona bolingo nani andima eke mutu neti King Kester akobela maladi ya motema grand prêtre lokola King Kester menea papa na biso akufa pona akufa na maladi ya motema mama ba papa basakanaka nango te botika kokondane bino bofai na bandako nga na ye pona bino botika kokondane nga na tali ba live bandeko na nga na resistaki na ngai même pas koleka na bémission na sako tala ezaki lo mo choqué nga il fallait na apprendre mingi na bandeko na biso o bazako lo bana télé na yoka mais bandeko na biso na yebite so to lukaka mbongo ngo ya YouTube nga na rapona oluka mbongo ya YouTube te nga na saka atterrissage forcé so na yembala mona lobi esi na kei bandeko na biso na kati ya YouTube totika kosala eloko tozolukila mbongo toloba likambo eza vrai to kosala 1000 émissions mais tellement na position ozali eza te lelo na changer lobi na komi kuna poso kozoluka ni toyebi te o eza mort d'homme mutu mobiba kufi akei o libote komone lisusu te eza baje ya koya kosala te ke na ye na mwa baje moko nazosala na nini nakende boye mpona oluka mbongo lobi fona lobela boye na moni lobi fona za na partir na bamama yoyebi kufa na o lobi te soki ezala ndeni lobi kufa na oyo yebi te soki ezala ndenge nini o nyonso tosala na baémission o nyonso toloba na baémission mpo na baninga toyebi lobi na biso te soki ezala ndenge nini bamama tokeba oyo eza kufa ya mutu ya perte ya mutu o famille ezolela libote ezolela bafani bazolela bato batutisani mpo na likambo yango toya toporte conseil
conseil na biso ali ke na bolingo so esimbi te bapesa conseil mais so moni pe ndeko no esimbi te azokoka kolâche te comprendre ke bolingo wana ekende makasi amuta bolingo Jani azalaki muta bolingo hein tala bafilme na ye tala bafilme na nyonso asali ka bolingo azalaki muta bolingo makasi donc bo comprendre ke ata baso opesa conseil na baninga na ye moya yoka ezalaki su te mpo azalaki muta bolingo bandeko to condamné mowoyi te nga na yeli yango esali pasi yo yebi kufa na ote soko okufela kote nini pete lelo koza teti na likambo ota musu mwa mpuka mokelo bifume mokia okoyisa yo koko ezaka kufa te koko eza na bandenge belé okokoya pe bato batali mokili babi yeka mutakoyi na likambo mefalaki ye te mbinga to moke to munene to mokuse to soki ndenge nini eza nango na rapport na bolingo te bandeko na ye lelo to solola babi mama Doris Lema la personnalité fumu na gazi mutazoloba bandeko bolandanga bia bolingo ezali kama munene te ezali kama moke te ezali kama mokuse to pe mulai te ba mususu na bolingo bakendaka totalement kei na bolingo to kondanaka te soki mutakufi pona bolingo to benga ezoba te Nzambe ye moko na likola tikila biso Yesu ye moko tanga kendaka tikila biso bolingo abi aimez-vous les uns les autres linga moninga lokoko bilinga kayo moko Jani azaki muta bolingo to tika okondane na po bolingo na sito yokani to tika ba shock na famille ya batu boso kondane mutu na batu musu ko sala ba gaga ezanga tina gaga moninga na yo comédien okomo sala gago chola ye pa kufi pona bolingo bande ko to sala batu na posa na cité ba kombo ya bato awate bosa ja ba star boyebani boyebi ba gag bosali bokom koyeba tina vie ya mutu oya kufi koloba ke batikelaki ye 2 ans batikelaki boye basalaki boye amelaka ba whisky ba mama ba papa bakamusufu ko bomba kango makamusufu ezalaka caché tant muta kufi bafai na ye nyonso biloko nyonso boyebi ke kote moko ezalaki mwa moke bien te mpo na ye bomeka kobomba biloko mosusu oyo ya mabe ya mike oyo ye azalaki kosala bomeki mwa kozipa ye bokomprendre ke condition ndeko na biso akufeli eza ya mabe eza ya pasi ndeko na biso ayoki pasi mingi bomitia na place na ye esi akei botika ye areposer en paix en tout cas place wana si na po wana bokomprendre ka tokomi na 3e po ya mbongo bandeko nanga na mibale pe ya basi na ke na ba comédien na biso pe bato toza tout autour ya artiste na biso ya kufi tozaki tout autour na ye to bengami ba fanatique o to bike to sa ba cotisation yaya mama papa leki ozo yo kanga na mtango sikoyo nga na loba boye pona ndeko na biso pona moni ba musu ba juger Nathalie na yoki mawana yoki somo ngabi comment les gens vont être comme ça Batu bakoza boendenge nini? Est-ce que les gens raisonnent vraiment? Est-ce que ça na bato bazo raisonner? Je ne crois pas. Bande konangai ya basi ya mibali toza na mabota batu. Au monde to bota marana vie. To tangami te biso so to sala ba riche. Ya omoni nzamba sala biso mutuna mutazana elongi na ye. Bato kitoko bazali bato basa mabe bazali bato ya mabete bolimbisanga bato mutazana elongi na ende nzamba salela ye. Musu nzamba sala ye kitoko. Musu nzamba sala ye omona maki asale bien mususu munene mususu muke muna mutana ndenge na ye toko condamner famille ya batu te toloba ke famille wana basozelaka mbonga jani famille wana baza babola baza pauvre pona nini basozelaka mbongo bakomika makambo nyonso ya mbongo yaya tango mwana na bango jani wana asalaki kombo ne bino bozalaki bino bosaka na osala kombo kosala kombo eza pasi mwana na nani papa Jani pardon abundi toute sa vie pour ça la kombo na ya Jani kombo nezaki le razo sala ngozo ba kenasa na bana lobi bana ba ko bénéficier nango na sana famille na mama na papa nanga lobi ba ko bénéficier nango bino lelo bo telema ya bolo ba ke famille na yelo ba pona mbongo te bo sa banani bandeko ba comédie bo silama nanu bo silama bozwi mbongo ya batu bozwa mbongo batu bokangisa bopesa na libota na ye bino bokanga na mbongo batu boza banani bambongo musu balia kango te bino bokanisi bambongo nyuso balia kango nde bokomaka le mususu groupe ke bosali boy na sima mbongo liwa mutu bole bokoko sana na nteke na sima mbongo liwa mutu bole pe loko te bopesi na famille na ye atiki bana ebele bana na fo bénéficier na intérêt o Jani asali na kombo Jani asali
mbongo wana eza ya bino te en tout cas ngai eloko na yele tushinga na moni bato mosusu bakomi kaka bozolobela mbongo bolingaki ndeko na bino te bokomi kotalela kaka mbongo siko bino boni batala nini na minute oyo estce jani akolamuka lisusu jani akolamuka lisusu te botika bango batalela mbongo ekoyede bango na libota na bango na bana oyo jani atiki bandeko na nga tozala bato tozala bahumain tozala lokola bantaba te baanimalite toza bato toyoka pasi ya famille ya bato nga soki nayaki pa na kanda bolimbisa nga soki nayaki koloba lelo nayaki pa na kanda mpo namoni 3 points oyo etushe nga bandeko na nga nyonso napesi bino mbote place bozwami bobosana mpe te soira babose ezali le 11 mai 2024 toza na soirée na biso ya babos soira nango chaque année bandeko boyebele mais en tout cas nayaki mpenza mpo na soirée te mais nayaki kobeta se te mpo na likambo ya jani mpo na tali baémission ebele nayaki même mpa na posa kokota na émission mais soki nakoti c'était pour ça nalingai na souligner mama nyonso abotaka mwana na ye il faut alia na nsima mwana na ye mama nyonso ndeko nyonso soki ndeko naza na kozwa akotalela ndeko na aide ye amwake ndeko aboya bino bokoprofitaka na bapasi bato bamoni te na bafamile yango mpo bakoma bato bokokufa lokola basoso bambongo mosusu baliaka te repose en paix Jani Fai bafani na yo bato nyonso balingako bazolela yo ozalaki important na communauté peut-être bamsusu bayebaki te négligence ezalaki te okota na kati ya négligence te bao bazwi makasi ya kolobela mpo na négligence oyo basalaki Jani balobela yango biso ozala na mozindo te biso ayika kopesa conseil tolinganaka ntango toza na bomoi eza te ke ntango moninga akufi nde tokomi komonana nde tokomi kolela nde tokomi oyoka pasi ya baninga yango balobi ke il faut battre les fer quand il est chaud botika bandeko ya Jani balobela mpo na mbongo na bango sikoyo mpo soki eleki bakozwa su mbongo na bango te donc ngai likambo na ngai naloba yango wana merci na bato nyonso bayaki soutien ya Jani Fai bato nyonso basoutenaki ye ake na yake kopema biso totikali tobongisa ndenge ovivre tobongisa bacomportement na biso en tout cas merci mingi na oyo balandaki nga tokutana à la prochainement bye bye. À la prochaine. Bye bye. À la prochaine.